patinetemo oyo patiemo moinga wakana patiemo atekundi papatinetemo oyo patiemo Yo peki kolo bango, eba kinie, na batango batia greno toemo, yo de la kakaemo, ino mokolo yetwa koyaemo. Ngunza baso, mingi penza, baebauti, Angola, na ngambo ya Luanda, na ngambo ya Mbanza Kongo, na ngambo ya Kabinda. Matondo mingi na bangunza penkangu baye bauti bongo na Congo Central, kobanda Mwanda, Boma, Matadi, Kimpese, Lukala, Mbanzangungu, Kisantu, Madimba, Sonabata, Luila, Kazangulu, Ebongo, Kulungongo. Matondo mingi na baye bauti bongo na eteni ya Oshwe. Matondo mingi na baye bauti bongo neteni ya Mfoaville tope bongo Congo Brazzaville. Matondo mingi na baye baso touti na bandako awa na Kisasa. Pe matondo mingi na babianga mina biso baso oyo tokokoka kotanga binote na bakombo na bibonga na misala miye bino bokosalaka. Matondo mingi na biso baso baeto yanoli na mbela na biso ya mokolo mwa lelo. Nkenge mwa mibale sanza ya mitano na migu mokama na tuku mibale na sambo kolandela bongo manaka mabiso pe bongo mokolo mwa zomi sanza ya yambo migu koto ibale na zomi na motoba wapi awa na mongo Kongo tozali bongo kokundola eleki mibu tuku mitano na sambo wuta mwa minei sanza ya yambo mibu tope bongo mubu kotoko na kama libwa na tuku mitano na libwa wapi na mabongisi ya tata kelili korona se elongo bongo na balongo baso na nzela ya mfumukimbango batombokisaki bongo loposo moyindo na tina ete akoka bongo kosenga bonsomi bwaye nde na tina ena totombeli nanu ya bobaso boyei bolamu. Matondo mingi batata banengwa bilenge pe bana lelo ezali mokolo mwa bokundoli. Na kati na bokundoli tozali bongo kokanisa maimalekaka nde bongo biso bangunza biso baye tozongi na mboka na biso na mokili na biso nde bongo tozali na ndakisa ya koloba ete
kobosanaka te na bomoi na yo moto oyo asali yo bolamu. Nde mama ya likambo tovandela. Kobosanaka te na mokili moto oyo asali yo bolamu. Pamba te soki obosani bolamu oyo basali yo, tokolika ete bisengo ya moto asali yo bolamu nde kokumbela yo botutu. Boye te mokolo mwa lelo oyo tozali kokundola ezali elembo. Pamba te mokolo yango ya solo ezalaki mokolo mwa minei sanza ya yambo, le 4 janvier 1959 nde mokolo makambo mango mazalaki. Mokolo yango na mobu oyo ebongisamaki ete tokosala pèlerinage kokende na babisika oyo makambo mango mazalaki tokendeki. Kasi mbele ya yambo ezalaki ete tokozala biso na stade de martyr. Boye te ki maloba ya mwana mboka excellence Kambai Simbu alakaki biso alobi le 4 janvier ya mbala oyo tokozala na stade de martyr ya solo. Balongoke Fumukimbangu 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 yambo nanu longonyo na bino basi, longonyo na bino basi, longonyo na bino basi. Ope Fumukimbangu azali molongi solo. Ta kozonga na mokili ya bakoko eza na esengo moko ya kosakana nango te. Mokolo mwa lelo ndenge tozali na Mongo Congo, lobi na pokwa parce que annonce ezalaki pena makasi lobi na pokwa ntango to annonce te makambo makozala lisusu na stade te, me tokozala na biso na Mongo Congo. Yoka basusu pinta bato yo nini yango vraiment pinta biso mais nzoka bangunza na ntango tokotaki biniongi na biso tosi tozwaki mokano mpo tozwaki deja alerte wana tolobi te omoni ndenge eza boye kolandela likambo yango ndenge ezokendela tokozala na Mongo Congo. Mais totika nano makambo epusa na malamu. Balongo nke nde bongo tokoyanola mpe na bayeba décourageaki mwa moke, bayeba décourageaki tokoyanola mpe bango po bino modécourage. Oui, bango badécourage. Il fallait kaka tozala kaka na martyr. Mokolo yango te martyr ekufi nango te, eza kaka kasi toningai tokende mokili na biso ya boyindo baliaka mpona elengi ya kolia te, kasi baliaka mpona kotonga nzoto. Yango bomoni eza na lisense balobi boye te moto ya tunaka aliaka eloko ekila te. Bongo elingi koloba ntango alingi alia akoyeba eloko nini akolia. Quelque soit beauté ya eloko yango ebimisi mpona ye akolia mpona elengi te, me alobi eske eloko nakolia ekotonga nzoto na ngai na bandi. Soki ekotonga nzoto ne malamu ale, soki ekotonga nzoto na ye te akolia te. Wana mbala mosusu komona linzanza tomate badesine tomate
mais ce qui y a ndimi mete ke o eza na kati eza potopoto ya tomate akolia yango te akolambela yango te alobi yela ngai ya mbuma mpo yango nde nazondimaka ezali mpenza tomate. Omoni okoki koloba na ye ke omoni saki oyo na yeli eza saki ya miliki atuni ewuti wapi oyo ewuti na mabele ezala mabele ya ntaba ezala mabele ya mbwa ezala ya ngombe ezala ya meme ezala ya bamama baboti biso ezala aka ya mai bongo yo komisali yango ya poussière ndenge nini epu ebele tondi mokili mobimba boye te soki oexplike nanu ndenge osalelaki te nanu na ndimi te ke eza miliki me nga na kozela soki mpe namoni ke ozwi pena mabele otie wana kaka yango mabele miliki yango na mbala moko ekomi ya ebele mpenza. Donc molani mabele mpona mpe mwana mosusu amela na ye me oyo koyoka oyo couleur mosusu oyo bo lokola etikala nano kaka wana malongo nke biloko eza nango ebele ata oyelingaki suka ya dendo eza biloko akolia meso na dendo yango kutu namoni te dendo namoni te yo oyelingaki suka te nakolia omoni balongo nke yango wana masolo ya 4 janvier eza na ntina mpona biso bangunza po biso tokundolaka le 4 janvier nyonso toza kobenda leta asosola mokolo yango eza mokolo monene mpona biso bayindo mpona mpe bana Kongo. Kasi na bayebani ongaki ezalaki nini awa ntango tozalaki na ministre alobaki boye tokozala na stade de martyr po tosukola stade de martyr tolongola nanu lisuma oyo eza wana bongo te toyokanaki bongo ingeta biso kosokola stade de martyr tokomema savon te tokomema kombo te bato ya savon na bakombo bazali soki balingi bakenda ya bato oyo basalaka basavon soki nini wana biso mosala na biso bangunza toye kobundela loposo moyindo po koba mosala ya mfumu kimbangu aye kobikisa bayindo soki kosokola stade ekozala moko ya elembo oyo ekolakisa na bakonzi ete ya solo bakokangolama soki balandi mitindo ya mfumu kimbangu biso tokosala mosala kasi biso lobi tokokaki tokende me nzoto bosokoli stade wana eza conditionné tosengi mbongo te kosokola stade eza kaka conditionné na reconnaissance soki tokenda ngambo ya masano ya motope po kuna nde esika elembo ezalaki mpona bamacho bango bakobeta po soki tosokoli stade botutu elongo ifo bango baganye bon siko soki bango babongisi te makambo ya bancien léopard ya 74 na 68 soki bango bakaniseli te bafamille ya baye ya 1959 le 4 janvier siko bino bangunza to biso bangunza tokokende kosala losambo place wana pona po soki biso tosali losambo mfumu kimbangu alobi baza reconnaissant nanu te basali nanu geste wana te nga na kolongisa bango te soki balongi te bato bakoloba te ete bangunza balekaki abasali mosala kasi leopard apoli na ye ntango wana tokoloba nini
toleka na télévision tolo bateno foti na bango moko ifale biso toza bato ya zoba liboso mayele sima te mfumuki mbango azali mayele liboso bozoba sima po mfumuki mbango amonaka maleka mazali pe makoya mfumuki mbangu yalaka yala alors neteni wana lokwa mosala wana esalemaki nanu te biso mpe bangunza tokokende nanu te kasi basusu batuni kasi mpo nini esalemaki te mpo nini mosala ngo esalemi te ministre alaki bomoni makambo oyo wana bapolitisien baza na makambo na bango na lolenge bango le ministre alakaki na ndenge tosololaki alobi tokosala maye wana tokovandisa biteni nyonso mais sikoyo baministère na bacharge na bango baministère ekeseni ministère ya sport ya kotala kaka makambo ya sport mais 4 janvier bien que makambo ya sport ezali mais ezali kodépendre na eteni ya gouvernement central kobanda na président de la république premier ministre parce que ezali likambo eza koengage nation mobimba ezala na reconnaissance pour le makambo ya 4 janvier donc soki ekozala likambo ya ministre ya sport akokota likambo ya 20 club nzoka ye akoki kozala na likambo ya 20 club te parce que lelo aza ministre même soki nakokumisa na ye akumisaka 20 club lelo na ntango aza ministre équipe na ye eza léopard eza lisusu 20 club te tozolanda bangunza mais 4 janvier eza likambo ya sport te eza likambo ya gouvernement mobimba pamba te lelo tozala na président de la république Moïndo premier ministre na baministre na ye bagénéraux banani ba-DG ba-colonel ba-major ba-AG ya sécurité nani nyonso ezali grâce ya 4 janvier soki 4 janvier ezala te 30 juin pembele eza te alors na kati ya mabongisi esalaki ke ministre na programme bapesaki ye abandelaki nano liboso na makambo ya ndembo oyo boyebi tokendeki alakaki sawara na kobanza alakaki te sawara ekobanda kozala ntango nyonso bakosala misala na bandi bomonaki mpe sawara alobaki bana na biso bakobanda koyemba hymne na lingala tomonaki yango lokola alakaki akokokisa kasi na eteni oyo mosusu kolandela mabongisi lokola esilaki nanu te eke mikolo ekoki asengaki topusa le 10 topusi le 10 misala wana lokola esalemi nanu kaka te esengaki bapusa lisusu mikolo nzoka baye bauti libanda basengaki banzela babongisaki lokola awa ezalaki pusa muke bango kuna esengelaki baya bon soki bakoya alors nabozelaka makambo ya gouvernement nakozelaka makambo ya leta baministère nyonso do gouvernement banda tala makambo oyo ya le 4 janvier ndenge nini bakobongisela na biteni nyonso bangunza na babundi ya mfumuki mbangu na lopango ya mfumuki mbangu na mongokongo voilà po ete biso na mabongisi na biso 4 janvier ezali ya mfumuki soki tokendeke na stade Tata Raphaël mpona elekelaka kuna elekelaki kuna na imka elekelaki kuna na quartier mfumuki mbangu elekelaki kuna na commune ya Kalamu elekelaki kuna kasi na stade de martyr makambo 4 janvier elekela kuna te kasi lokola bangunza bazali babongisi tondimaki kokende kuna mais à condition babongisa maleka mpona bomoi ya bato pamba te soki lelo mboka na biso eza kopusana te na likambo ya
masano mingi bakoloba bongo ndenge nini vraiment biso bangunza to bino baindo bino batu bozozonga na bokoko bozokende kokota susu makambo ba leopard oyo makambo oyo bangunza nke Fumu Kimbangu aza mayele koleka, aza mayele koleka. Omoni mbala mususu ozo tia tembe na mutu bozo discuter. Omoni Fumu Kimbangu ayaki pona kobikisa baindo. Biso baindo makambo tozobundelawa ezali po tozangi bokonzi ya lobi te olobi bongo otangaki te na Bible makambo ya Yesu ayebisaki bayekoli na ye bosengaka tata na bango abasengaka na tata na bango aza na likolo aya na kombo nekumisama bokonzi na ye esala nini eye na bango. Donc l'idée de bango bakokende te kasi bokonzi sala nini ozwi yango yo osambelaka Yesu osambelaka Yesu te osambelaka Yesu te kasi lokola mayema salemaki epai na bango ezalaki na motindo moko ebalani na maye ya biso yango wana tozwi yango lokola ndakisa mayema eza koleka na motopi na mboka oyo Congo ebalani na makambo ya 4 janvier depuis Léopard azwa coupe na 74 Veclub azwi coupe na 73 tozala kaka na Léopard tina lelo yo lokola banegligeaki maye basengelaki koneglige te lelo Léopard ye wana akomi na 41 ans lobi akozala na 42 ans coupe yaka te bakende na banganga te bakende na bamagicien te bakende na bamarabu te basala bajeune basa bango bascore te kasi lokola baneglige principe ya Mfumu Kimbangu coupe ekoya awa te ekokoma te tikino bakokoma na esika wana nde likambo wana toza kose servir na yango po tolimbolela bango likambo ya 4 janvier soki bayindo bandimi Mfumu Kimbangu te bamata bakita ata ozwi 500,000 diplôme na yo atokotaka na sa mabele olalaka kuna 6 mois 6 mois bimi ofusaka lokola kimfusia ata yo mire pa ino ezalaka te obusolaka no bamire mais soki to reconnaître Mfumu Kimbangu te tolandi mitindo na ye te moto mwindo akolongwa na pasi te balongo ke yango wana ezalaka na biso na tina na mokolo yango tolimbolaka nini na nini eleka tolimbolaka mpona kopambola bato motema bato bapamboka motema ete na mboka oyo po mingi ya makambo ezali na mboka na biso omoni ça dépend ya éducation ozwaki ça dépend ya formation ozwaki eza kosala oyo yo ezali lelo réflexion na raisonnement na yo evandeli na base ya formation oyo yo ozwaki yango esalaka mbala mosusu bokomona bato balingi mingi kokorige na eloko ya koki kokorige te ezali formation azwi ye aza kokorige selon ndenge ye azweli formation nzoka réalité oyo ezali kose présente liboso na ye eza lolenge mosusu bangunza nke po tokóma na 4 janvier po tokóma na 4 janvier nini ezalaki moniokoli tokoti bowumbu mindele baye
bazwi mabele na biso ekomi ya bango esika mabele ekomaki ya bango na biso bato tokomaki bato na bango bakosala na biso ndenge mitema na bango elingi eza lokola okendaki kosomba zamba moko soki ya 200 to 300 to 500 hectare eza na ebale elekela wana banyama zamba mpe bazalaka na eteni oyo osombelaki ba hectare na yo mbisi wana ekozala ya moto atekelaka yo to mbisi ekomi ya yo bongo nyama oyo ekokutama wana bongo nzete lokola okomi kolo esika wana nyonso ekomi ya nani ya yo lokola moto mwindo akabaki bokonzi na ye elingi koloba bomoi na ye ekomaki kodependre na loboko to na bokambemi ya loposo mpe pembe preuve ke ntango bakei na conférence de Berlin bakaboli biteni na biteni ndenge badengelaki biso kutu moto akomaki mokonzi na biso to kolo na biso Léopold II poku mutu moko boye azali mpe kaka mutu lokola biso munene ya mboka oyo na biso bato ya ye toza na biso ya ye asala na biso ndenge alingi akata biso bamaboko anyokola biso akonsidera biso te na lolenge oyo nyonso ekoki kozalela bangonzake yenge muzulu yenge bantoto lokola makambo wana nyonso ezalaki kosalema na ntina ezalaki niongo oyo biso tosengelaki kofuta nsima ya bofuti niongo esengelaki tolongwa na niongo wana nde bongo koya ya mfumukimbangu mfumukimbangu aye mpona kozongisa biso lolenge tozalaki yambo loposo mpe ndasala nini aya kozongisa biso na mokili wana ezalaki mokili ya malamu par rapport ya ndenge babetelaka biso masolo ete mokili ya bakoko na biso ezalaki mokili ya bobola tozalaki na mokili ya bobola te bandako biso tozalaki na yango maye biso tozalaki na yango ezalaki ya kitoko bomoi ya mala pamba te soki tozalaki na bomoi ya malamu te eke mondele moto ayelaki biso maternité mondele moto ayelaki biso bahopito na badispensaire tozwa kaka nano wana na kote ya santé toya na kote ya kolia mondele moto aye kolakisa biso kolia nayebi te batata banengwa bilenge mpe bana soki tobanda kovivre na bamatonge na bambuma makaku na misisa ya kingiolongo sante nini tokozala nango siko mafuta oyo ya mbila tobanda kosala nango nini tokokalingela yango bingiolongo toza kolambela yango matonge po mundele te moto ekolakisa biso mafuta nzeta mbila euta na France lokola maternité ezalaka te kisi mpe ezalaka na yango te tonga mpe ezalaki te botango tozalaki kobela kasi mpe tosilaki kokufa te alingaki akuta bato awa akuta bato te meti akutaki biso tozalaki na vie ya malamu vie ya bato ya mayele nayebi te tosalaka bwato me bwato oyo topalolaka na nini na maboko tobande kokata na minu ata soki tokataki na minu me mayele ya kosala bwato vraiment parceke eza zoba moto akosala bwato ata bino moko mundele mpe moto yakolakisa biso kosala kwanga kasi pinta yeli biso kolia kobalela fufu ye moto yakolakisa biso yenge muzulu tozalaki malamu me ntango mondele aye
tokotaka na pasi moko bokoki kondima te. Pasi oyo tozalaki na yango biso tozalaki koservir mundele na intere na ye. Na mabele na biso awa kolala awa na Kinshasa na lopango bazalaki kokota 18h. 19h soki oza na balabala esengeli ozala na mokanda oyo patron na yo apesa yo, soki te sans payer ezwi yo motuka, sans payer ezwi yo kolala na kasho. Mpona kotonga ndako loba ye Flamand l'État atongela yo ndako ya banyongo. Soki boyoki fond d'avance elingi koloba te ndako ya munene, parce que bele bazokanisa ndako wana so balingi ndako ya fond d'avance elingi koloba style ya ndako. Fond d'avance elingi koloba ndako bafutaka ndambu opesi avance simo bandi kosilisa malembe pe bato bazwaki mwa libaku wana esengeli ozala te osalaka na kompani patron na yo ayokani na ONEL, Office National ya Logement, nde babandi kotongela yo ndako, batongeli yo ndako bakozaleli na ye eske akolonga mosala te. Po soki akolonga mosala donc esengeli ozala kaka lokola ngulu oui soki ondimaka kaka oui ndako fond d'avance eza ya yo, soki te mawa kaka. Tonyokomi na maboko ya mundele na lolenge ya kosakana te, mais omoni bandeko tina bazomona lere mosusu ke vino mundele ezalaki malamu mpona nini? Po akokokende kodefa liputa ya mwasi na ye, piese elamba ya mwasi na ye na magazin ya Nogera. Akokokende kodefela bana na ye sapatu na bata to pe na Nogera. Alors soki ake kodefa wana na balokata ye mbongo ndambu, l'essentiel mwasi na ye alati King George, alati Lisopito, alati Mosapi ya Bode, nde bongo azomona te biso. Alors lokola tozalaki konyokwama vraiment bilamba ya kolata bakotisa biso na vie ya pasi, nde ozomona soki moto alati kaka pantoufle oyo pantoufle aza star parce que bana nyonso ya babola bakendeke classe makolo ngulu. Bongo sikoyo mwana ya kalaka yango nani? Clerc yango nani? Mawa, planton, momemi, papier, huissier. Bongo mandoda, dactylographe. Omoni lelo ndenge bainformaticien bazodondo. Kasi bango te, bainformaticien bangwana badactylographe lobby. Lelo bana nyonso informatique bongo soki azododa mobali no asalaka nini oyo aza abeta awa mandoda donc abetaka dactylo. Mais somo siko mandoda ye aza na droit kozwa velo ba mosusu ya Solex, velo Rallin. Bongo soki beau-frère na bino azoya na velo na quartier mutu nene akoloba na bino, malgré grande sœur na bino aza nde makolo ngulu aza nde na lipapa te, mais bozwi beau-frère ayaka na velo ya Rallin. Siko boyebi ka kodefela grande sœur lipapa na Nogera. Awa na Kisasa bato babali makolo ngulu. Awa na Kisasa vie ezalaki pasi na Kisasa, semba biloko tazalaki awa na Kisasa. Bana mosusu bazolamba mayoto, bokanisa teke mayoto bazolamba ezali bazozwa biloko ya bamama na bango. Bana basi babimi
bake na wenze ya kalembelembe, wenze ya kalufungula, bake na zando, bake na milongo, bake na milongo ya ndunda, bake na milongo ya ngombe. Lokola kisasa ezalaka na bato pe belebele mpenza te, bamafuta ngombe wana lokola bato bazala kosomba yango mpenza te, bana bake balokoti bamafuta ngombe na bamikuwa, boleki na molongo ya makayabu, bolokoti mito ya makayabu ya Kisangani, boleki na molongo ya mbisi ya kokauka, bolokoti babimfusia, boleki na molongo ya mbisi. Sikoyo mbisi lokola ezalaki oyo nani mbisi nini mabundu mutebandaki kodondwa lero wana. Alors bambisi mususu lokola ya mike basol bato bazalaki kokipango te. Sol boli yango lelo cher, mais sol na lero na pe marco mutakoli yango te. Alors bana bake balokoti nde bake kolamba mayoto. Donc mayoto bango bake kolambela yango pembeni na manzanza. Mwinda spécial na Kinshasa oyo. Soko zi occasion ya mwinda ya lampe tempête eza na verre. Mais bino bozo sala succès na kati ya mboka. Donc mwinda penda ki pompa, bobi ki pompa. Mwinda linzanza oyo yindisaka zolo. Yango mutu ezala de base awa na Kisasa, tambola ndako na ndako. Linzanza otoboli bozwi bouchon ya nini ya masanga. Mama zwi singelamba sieti yango boye pa kangi bache petrol. Yango bazomonela na ndako. Meilleur sous-vêtement ezali oyo ya liputa ba mama bazotonga bazobenga mudinda. Ezomona. Qu'est-ce que ti bozokola ndengwana boye bana mibali lelo bana mibali bazolata ba sous-vêtement na tango wana bazolata ngo te bakozela wapi batongelo ka kilote mbala moko double tokei moni. Alors bana basi nde bazolata mudinda ya maputa batailleur bazoleka nango kuto mona bitendi etikala katongi yango yo azoya koleka nango boye mama vipasi lidame mbuma lidame tata na bango asalaka na talina bongo siko kuna loko tima dame aye nango soki abimi nango boye mindenge bokowela ye mais eza somo parce que mundele azalaki na bamakambo moko moni lelo mundele makambo azalaki nango. D'ailleurs ebele baleka mangusta sikoyo bamoni yo na mangusta kune pa basango. Mais mwana d'abord kaka classe po olongwe na yo olongwe nzeta lidame yo kolona nzeta lidame na même soki eboti longola kaka longola kaka pasi ezalaki. Donc vie penza ya boniamako vie ya bonia so boye kaka perarara popoli kota na ndako sans payer linge bandoleka kota na ndako ekomi ngonga bamindele kaka bomoni siko boloko wana balingi kobetela bino yango masolo te awa na Kisasa ebembe moto akufi bache na mbeto bato mususu bazali na libako ya kozala na mbeto bache na mbeto bache 4 bougie bozolela ebembele mususu soki aza mwana mobali bozolela ye na kilote ndenge azaka na kilote tolo polele ti bokendo somba dra soki boza na mbongo soki boza na mbongo te avandika ndenge wana ti ezaki pasi bokanisi ntango nani Lutumba yembaki ke tango za na bomoyi misombelaka mbeto soki mbeto no eza ya kiti kwala ebembe na yo koyoka soni mezalaki bongo bazolela na dra ya pembe kaka dra ya pembe bache 4 bougie boza pena mbongo osomba nini yango ba bougie yango soki nini dra pasi ezalaki ya makasi chaque vendredi bamupe système ya Caritas ya clique
baprotestant na zepera mpo bakabelaka bino babiligir bokende kozwa bakwaker bana classe bozokende bamosusu bakabelaka bino bamiliki ya poussière me yango bakabela bino bobotandi molongo badupiki bino ya mai elekisaka mabumu me osala boni oza na posa ya miliki souffrance bamikolo awa baokende na ferme debout bazowela lipa ya nini oyo morceau ya lipa lipa ya pain coupé oyo bino lelo bozolia na bino pamba bayemba yango na nzembo pain coupé kafe na lipa batula mateka Puis bozwi chance tata wana kutukanisi chance tene soki mali chance kana benga nka tana sa kuna epa mundele boy bongo sikoyo mundele badéclassé tata na bino arécupéré aye nango bongo sikoyo ntango yo ozwi wana mpena bakata boye na mwa fimanteka moke boye yo kolela ngo na ndako te ifo bima na balabala bongo ndenge baninga bakowela yo mama na yo akosombele lipa oyo ya 200 francs ya mobimba lelo to ya 300 francs yo bimi kaka na mwa tartine wana okata boko osala échange mami ebongo soki balela yango na maboko lota kolela yango suko teni samo bongo akutana na mwa morceau ya boudin lino mundele esala arke boye ndenge akatelaki yango kuna na fulu mi ya koprofite kote wana azotutisa lobi mino nange etutana na ya mundele ndenge elekelaki oui tozoyebisa bino eza blage te mundele so ya mundele na lipa me babwaki na fulu eza kutu te yo mwana mundele akateli yo te balokoti kolokota awa na Kisasa awa makambo eza ebele bobola batoitire ya ndako bokende lelo na commune de Kinshasa na Kitambo na Lingwala bandako mosusu eza nano ya mabele batol ondile eza te bafi bozokata bafi bofungoli fi nde bozobeta pasi metala kaka eza ka neti lelo bolali nzala 4 jours bongo 4e jour yo bakabeli yo pistolet ya mama poto kasi oleki baninga nyonso ndenge wana te ekasi po yo ozwi me nzoka tala nanu ndenge ozwele baninga nyonso balati madofolo bongo yo tata na bino mundele kuna ameki kobwaka mwa bilamba tombola tata na bino aye nango noza star mikolo wana donc moni bapasi wana to bandaki koyoka bayindo banyokwami koya ya mfumu Kimbangu na 1921 po yango te lisolo mpenza ya kozongela po biso bavutuka toyebi te biso bayindo bangunza bayebanso tozolanda nzela mpe matambe ya mfumu Kimbangu toyebi te mfumu Kimbangu ayaki mpona kobikisa biso bayindo kolongwa na biso na bowumbu ya mundele kozongisa biso na maboko ya tata oyo akelaka biso ye nde moto azali na boyebi nyonso bayindo basengeli bongo koyeba nde wana mabongisi ya tata ngai yango na mpenza elongo mpenza na bandeko na ngai nyonso toza komituna tolalaki kinyongi awa bangunza pena toza komituna mpona nini bato bazondima te ete mboka oyo etambolaka na programme ya tata akeli likolo na se mpe tata akeli likolo na se ayebi mboka Congo mpe bolimbisi ayebi bayindo est-ce que biso bayindo bayebi biso te vraiment mais comment tokoki kondima te ke programme mobimba ezalaki établi po ete tokoka kolongwa na pasi yango 4 janvier eza journée ordinaire te mais ezali journée planifiée po ete mfumu Kimbangu na 1951 ntango asilisi 30 ans na ye ya boloko 9 jours après azongi epai ya tata e amonaki ete côté spirituel ok ye alongi mais molimo atambusaka mokili na nzela ya politique
politique nde etambusaka mokili na nzela ya misala bongo elingi koloba molimo ekoencadre nzoto encadre nani mosala soki eza bongo Mfumukimbangu azongi na mokili ya molimo nde aye kopesa makanisi orientation politique na bapoliticien na biso ndenge bayaki kokela abako na kobanda nano na association culturelle mpona koluka kopesa lokota ya kikongo valeur. Nsima na yango abako ekomi parti politique. Soki abako akozala na likanisi ya korevandike indépendance awa epai na biso na Congo lero tokomi na Congo belge, nani oyo ayaki korevandike indépendance? Mfumukimbangu. Inspiration ya abako ezalaki inspiration ya nani? Ya Mfumukimbangu. Na kati ya lisolo ya abako avant indépendance, est-ce que kombo Mfumukimbangu na kati ezalaki ou bien ezalaki te? Mais yango mutu ezalaki na centre ke abako aza kosinspire na kombo ya Mfumukimbangu. Abako aza kosinspire na kati ya Mfumukimbangu. Mfumukimbangu mutu atambusaka nini? Abako. Mais tango mundela yekoli abako a comprendre yango malamu te abako ezali ya Mfumukimbangu mundele akeko piéger abako wana. Yango na bandeko na biso ya Bakongo, bandeko na biso ya Bandundu, bandeko na biso ya Congo Central, bandeko na biso bamibengaka o tozali Bakongo. Soki biso bangunza tosate poto sosolisa bandeko na biso maleka ekozala pasi. Abako nanu azalaki piégé parce que abako azalaki infiltré. Infiltré abako abandi ko se confier na évêque Kimbondo. Est-ce que évêque Kimbondo en tant que parrain spirituel, père spirituel, akokaki penza orienté abako na nzela Mfumukimbangu? Mais erreur monene. Omoni, si qu'on a côté politique, Mbutakasa, ancien séminariste à Lulaki Kisango, père spirituel, kuna ezali Mbutakimbondo, ba abe ba koti makambo. Ata soki bazolobela masolo ya indépendance, mais foi na bango kondima na bango lokola bazondimela bopaya ezali trahison monene. Donc foi na bango ezo trahir bango. Bangunza ke yango ekosala ete programme basusu babibe mpona nini kasi ye Mfumukimbangu azwaki Kasavubu. Oui, faut bazwa Kasavubu, c'est normal parce que na tango wana Kasavubu azalaki parmi ba évoluer. Kasavubu azalaki na makila ya bonsomi, azalaki na sentiment ya bonsomi, bien que chrétienté ezosala ye trahison, mais azalaki déjà moponami. Mfumukimbangu aponaki ye pamba te ye ayebi kokoma, ayebi kotanga, akosolola na bango bamindele na français po bango balingi kosolola français. Mpe na bongo na considération même ya boyindo moto atangi nde azalaki plus considéré, ezalaki normal. Mais infiltration nde ezalaki pasi. Abako a évolué po tokende na mwa lombango mopepe ya lobiko ya bayindo et contaminé Afrique. 58 bakei conférence ya Accra. L'air bazongi, en tout cas,
na masolo basololaki kuna bakwame Nkrumah basekuture bango nyonso bamonaki te Afrique esengeli ezwa bonsomi na yango. Me baye wana bayebaki ete likambo ya bonsomi ebandeli na yango ezali na kati ya Congo. Na kati ya Congo ebandeli ya bonsomi ezali bongo mfumu Kimbangu. Soki lelo bokei ata na Guinée équatoriale bokoyoka masolo wana nde na bongo lokola ezalaki planifié programmé mokolo yango ya 4 janvier tata mokili ya bakoko na biso lokola V Club ezalaki équipe oyo ezalaki pro noir yango bapreparaki ezala lokola bombe ya soulèvement. Me makambo kobandela wapi makambo kowuta mosika mpo tokóma na eteni wana na ntango makambo makoya eteni oyo ekokamba mpe eza déjà préparé. Nde wana le 28 décembre 58 meeting ezalaki na balabala Victoire oyo Mbuta Lumumba apesaki. Sima ya Mbuta Lumumba kosala meeting na ye Kisasa ekomaki na banungu-nungu. Lokola Kisasa ekomaki na banungu-nungu Abako ye pa preparaki meeting na ye na bokambemi kaka ya programme ya mfumu Kimbangu ye sikoyo aye kosala dimanche ya 4 janvier. Mpona nini balingaki Mbuta Lumumba aloba liboso mpo aningisa eteni oyo ekotindika mundele na koboya. Po soki eloko moko eza liboso wana te ekobangisa mundele akoboya te, akotika meeting esala nini ezala. Nzoka soki mpe meeting ezala Kasavubu na ndenge alingaki mpe komemela meeting yango na mokolo yango kotomboka mpe elingaki kozala te. Nzoka mundele mpona akende il faut kaka pression populaire. Il faut pression populaire bien planifiée. Babongisi na nungu Mbuta Lumumba balati Mbuta Kasa yocha meeting dimanche 4 janvier. Bake balati lisusu mindele bino pe kuna na makambo bale yocha V Club na Mikado. Bangonza ke Yenge Muzulu Yenge Bantoto bon biso toza kotalela yango na lisu na biso ya mfumu Kimbangu parce que so bataleli yango na lisu wana te bakososola mpe makambo yango te yango mpe bazososola yango te na lisu wana ya mfumu Kimbangu ekosala ete Mbuta Kasa aprogramme dimanche mindele mpe balati bango mpe kuna baprogramme kaka dimanche olie batiaka daringi Mikado. Po soki batiaki daringi na Mikado ata daringi apola mobulu elingaki kozala te po daringi ezalaki na sentiment ya basango omoni me bazwi V Club mpo na sentiment oyo ezalaki na kati ya V Club mpe baye bazalaki kokumisa V Club na ntango wana ya mingi bazalaki bato oyo baza tokobenga petit peuple mpe ye nde aza na bato ebele. Alors Kasavubu aye po apesa meeting mokolo yango bato ya bako bayaka ebele na Imka. Kasavubu aye ya koyebisa bango ke meeting eza te na avant midi ayebisi bango ntango kutu akoti bato babeti maboko mokonzi aye biso mpe lelo na biso ayebisi bango bokitisa mitema
meeting ezake ezala te ndenge nini mundela pekisi ye bakosala boye te kasi yango balobi te botomboka te balaki biso ke bakopesa biso mokolo mpo tosolola mutakasa azongi na ndako na ye eza mosika te wana kaka azongi na ndako na ye ake kovanda yengo atakondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo atana pasi yengo